chacun son tour chez les coiffeurs. Yo pèse la tour na yo. So yo contredit bablo ka bon babenga ngo jalousie. Il y a jalousie. Vous comprenez? Donc le la bapesi nanu lumière et pas ya wata et pas ya vie na biso wera. Do yende mutana lumière na bango ya maison mère. Un point très bas kati déjà match. Comprendre hein? Donc il y a ça les efforts, bah il a ta pile. Voilà. Pourtant bah il a qui hérité lumière wana tout le monde a qui coupé là. Donc il y a ça l'effort bah il a ta allumette. So nan ba yino te zana no kimia we sande kwa fa nan kimia ezate so bandi ko tumbola bato koma o si ya so tumboli muninga wana kamna biso a maison mais autant on sa ko keno sa on a la samba te pourquoi faut soit pas que nous ça la mona na répétition il y a Noël nya je pas vraiment raison mais ayo de ozana souvent la wengete vous comprenez on banga wengi ya bana wengi bana wengi ya beta kuna abeta kakuna tikala toujours esprit abeta kakuna te esprit wana o esprit motema mabe c'est la jalousie minda ba peya no la pesi na nous déjà héritier ya luka moya ba pesa e allumette pas verra c'est tout pembe en moi. Alors so bolingo zo tambola malamu te na kati ya métier wana okabwana pe kokoza solution. Je pense que ça bien et ça kitoko mingi kitoko makasi bakabwana o mutu na mutu asala musala na ye na kwena ye je sais pas la séparation bat et ça kitoko makasi pourquoi parce que ba on aza mikolo so ba laxi biso ke kokabwana malamu ça dit biso photo landa yango bato balobaka ke bakuta ti mokonzambe bonsolola esali ke bakutani esalaki bien esalaki biso bien kokutana na bango esalaki bien kokabona susu esali susu elengi pourquoi parce que moto na moto atala na nzungu na ye vous comprenez moto atala te ke yo lexaki mungu na nzungu na yo yo teli bato mwa mafuta ebele ne sali bien ve na moku wa bongo est grave pour la décision que nous aujourd'hui ya kokabwana na vie quadre et ça c'est ce qui toko vie quadra na décision aujourd'hui pour na bokabwana est grave na vie na biso moku wa bongo pour vie quadra qui peut makambo quartier latin vie na biso moku wa bongo qui peut makambo ya nini ya culture pays pour ba wonyo so tamba vandi ba zo kipeta makambo eau potable mumo na mutu mwa sa makambo koto ezate bango tu ba komi focaliser kana eau potable c'est le cas ninge wake up pe le cas ya papa wemba na vie quadre ça dit mutu na mutu sa la vie na e aso mutu aya lu kamuna na yana bete pembe na lekinzela c'est comme si on ezate so na lobby après neti likambu neti abi neti likambu nanga par exemple tu comprends abi likambu nanga boye a b eza po nanga na lobby ate moto aya lobby kombo nanga eza po na fali non ngana ko lo bateke fali a soit disque pembe pe comme mundo pembe tika pembe okupeta pembe te commission mundo pembe tika pembe changera te là il faut mignon apprendre ba wele na machine à faire rigola pembe to mundo ye nako beta masolo wana te eza c'est pas la peine vous comprenez hein voilà ceux qui est vrai c'est pas la peine si c'est faux c'est pas la peine ya beta masolo wana papa biso to tala ningi to beta musique na biso bien je pense que ceux qui n'ont pas dit ils apprennent à sola comme sola ndule moi déjà ça na ndule te donc moi na beta na mazati ba régler ça na route ça reste une famille il est quand non je vois mal ya ko affronter ce chose à pas sinon on a et si vous vendez ça na plateau botuna epé question tuninga so ni bato batuna depuis babandi pa na yo so bazui pe batuna baloba nini yango esilaka te po bovanda ça na plateau botuna ici c'est vrai ou c'est comme si tu as versé aux alarnango toujours rage wana ba nous répondre je me suis non répondre yo ko lo vendre ça na plateau tuni mokolo invité à accepter au micro tout na ceux qui me la réponse na
nga lobi na fauteuil batuna ye ngango déjà esi makambo wana nga na kotango te mo ayebi oyo wana liboso ye mo ayebi ndenge abandenga ndenge asukiselamu parce que ye azala na mposa barespecte ye non cestadire nde bato mpe baa na mposa barespecte bango ozo comprendre alors neti nga avec tout le respect oyo nakopesa ye ayebi nga très bien ntango aleki na télé atraite nga fauteuil abosani ke ye moto abenganga na ye makambo akanga ave na biso awa na paris en france ye moto abenganga ye moto abenganga abengaka charpentier tabenga joueur tabenga chanteur ezala sebene te mpona ya obina koyembiko epuis koyembiko ezala danse na ko wana ezala nde yanga fa tuna toms koyembiko eza yanga opesaka yango te fa tuna toms ti abebwaka koyembiko déjà koyembiko eza no ya sile ota eza banzembo ya kala la chanson populaire un peu appelée kala azotia na émission moko koyembiko ye azwi abwaki danse sikoyo yanga danse yanga atuna toms oyo bayaka nango na maison mare sadi tant tobino yango na gala na 2000 na Brazzaville ye alaki te ozo comprendre wana déjà kote wana toke pembe sikoyo eza bomoni ye omoni satan na baeglise nyonso aka na succès satan na succès tous les dimanches batanga kombo na ye yo fait oka satan comprendre donc aza semeur de trouble aza esika bana nzambe baza ayaka toujours à créer batrouble je comprends donc ya otraite nga déjà fauteur ye mo ayebi ye nde aza chanteur te ye aza atalaku je comprends ça dit chant eza nde biso comprendre donc voilà oyo nga na kooloba yango wana donc eza nango bafaux débat na mokili eyebi ke sele oyo aza animateur nga naza chanteur donc il y a pas débat donc afo azela nga na yembi sebene ekoti aya kobwaka mpo na bino il n'y a pas débat. Dans mon entier, je vous salue. Je suis Redi Amissi. Je vais annoncer une date le 2 novembre. Nous allons à Bataclan. À Bataclan, il y a une génération Redi Amissi. Papa, maman, bino Kiboya. Jeune, nous sommes beaucoup déjà. Vous foutez là-bas, papa, bino plutôt, parents, bino papa, ton maman. Billet à Yarotal Redi Amissi. Billetterie ici et Fungwani. Nous avons billet na Fnac, na Auchan, na supermarché nyonso yo lingi, na Leclerc. Oye ça des réservations na ça la réservation en ligne. Na site il y a Bataclan. Oye ça réservation. Oye kabo menga atakala. Na kozuwa na kokoma lokola bango. Bakana ngai kala oh. Mama baluka vina ngai beba. Vous en avez le 2 novembre, nous allons à Bataclan, en France, à Paris. Billetterie et c'est Fungwani, nous tenons à FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Canabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis.
avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre. Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Picha, Nkimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations pour vous informer. Et puis, c'est mon devoir de vous informer. Sikoyo, Chiquito, Papa Paradis, Bavana Mama Paradis, Nabakit Nabanga Cher, Baolanda Bisso, Paul Mwamba, Papa Social, partenaire officiel, Aotala Bisso. Derrière la caméra directe, je vois Grâce Kazi. Yenda manipulé, bouton pour na bon mon habitude de bon mon habitude le na pas là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole. Aujourd'hui, je ressors pour vous. Lui, il s'appelle Ponta Delassa, mignon. Abraham, il est mignon, il est beau. On va essayer de parler, de discuter. L'homme, il y a code moral. L'artiste est bourré de talent. Azam t'a représenté, mais tout sous là, tout développé, tout sous l'actualité. Le seul et l'unique, les véritables codes. Il y a Willy Moucheni à côté de la biseau de PC Mambote et Belé. Merci na Baïbalingaka. Image productive, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne de PC, nos informations en temps réel. Là, directement, je vois Fire Basket, le PDG de ces beaux chaînes et pourquoi pas Shango Basket, dit Basket des continents. Pas bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup à toi, mon frère et ami Ibrahim, pour l'assistance. Topé sur Bambote et Belé, Shango Basket, le manager. Je tiens déjà à dire bonjour et bonsoir à mon invité qui s'appelle Mignon Abraham. Bonsoir, Ponta Delassa. Bonsoir, Picha Kim. Bonne santé. Vous sentez bien? Oui, bien. Donc, santé Kitoko. On est là. Tout fraîchement de Kinshasa. Ah ouais. Yo sali la visa. Non, mais yo, quand il y a mon ça. Ah. Batu belé ne ba na problème à billet, na problème à billet, il y a un problème à déplacement. Et le éco senga ki Congo est libéré. Ndela ya bayo. Ndela libéré Congo ya bayo. Et le roi déjà tolonga kiango. Gloire à Dieu. Na bato ba na mikanda, mais ba ki na problème ya billet. Ba za billet ta. Ah. Yo ndeti billet ça va. Au dehors sali ba tout rebelle. Ba na ozande na billet. Ah. Ba ebisa ke bongo bango. Et mon na raye bana. Parce que mutu oyo avopo nabi oza mbongo toki wapi. Oh, ils ont bongo. Oh, yo za mbongo toki wapi. Ndembo batu nanga équipe nationale balba. Wana bilamba dada na peso mbote dada Weston. Attends sokolo latani. O latani ntasali aza mbongo tato sala mukanda oki wapi. Biso sko nzamba pambola tozala la biso na. Donc voilà. Bon, t'as dit là. Mais sinon, ça fait combien de jours que tu es ici à Paris? Oh, ça c'est depuis 5 jours. 5 jours. Ouais. Ça se passe? Ouais, ça va. Toye poto tout ça la mastering, mixage mastering, il y a EP na biso Niangara. Au monde batbazo c'est la basse en or, oui. Dans un studio et biso bureau producteur na tout ensemble il y a équipe na biso. Automoni que le roi passe son oreille pendant 2025, mais toko kiko tika espace au nion sauté. Dès to quelques titres na kata passe son or, to bimsango to surnomango Niangara. Niangara. Ya shita Niangara. Shita Niangara ya Kinshasa. Avenue moko to anango Niangara.
Ton animateur na biso très beau. Futur très beau que je salue parce que biso mon ingénieur na biso e bima. Parce qu'il faut se préparer ba kanga pena ba sala pena ba serrer leur ceinture. Parce que bouni ezo ya ça dit mon nyangara ndenge ça wana. Oui na nyangara. OK so na bouni. Ba très bon dabi a boka ngiringire tunda ba vene bele to kena nyangara. Oyo mokoto, oyo bambili, oyo makanza, nyangara. Donc c'est-à-dire sotanga ba venia ngiringiri. Ba biso pe ba natif ba ngiringiri. Voilà, ne pinga na potama na nyangara. Yo potama na nyangara. Voilà. Nyangara. Voilà, bala nyangara. Potama na ngiringiri to na nyangara. Potama na ngiringiri na aveni nyangara. Olia biso potama na nyangara. Oui. Atanga na biso, bala ngiringiri ba iba. Biso na biso. Atanga na biso. Coin wana nyanga vini so ke tout droit dans la salle na tanga ce qu'on a coin wana ça dit na tanga wana balangere ba yebi na PCV na ngaya mon cosmote yebi Brisbille mon garçon sympa so retourner au ça là mignon à boire malo silisa siko sil déjà na kine générique donc ça nyangara normalement ko kena na kene na kin ba chanteur na biso o ya groupe na Terra Nova bazo pe espace ba sala ba vocaux ba découvrir bango o biso to répétera na 1 2 3 chaque mardi vendredi ça dit na kata 1 2 3 na tozana ba ya biso ba yaka tala biso ko soutenir biso ba chanteur na biso ba na batu na bango baza ba musicien ndenge biso pe to banda musique voilà alors ba côté baza na orchestre mo eza na moi lumière eza na visibilité nango ba o ba yaka ba epi donc to pesi bango chance basala ba vocaux ba découvrir ba to ça déjà ba clip kin ah to ça clip à générique to ça les clips ya nzembo to yemi na ba chanteur na biso to yembeli les boss Emeteza yende les boss de la fondation Emeteza et puis to yembi nseti to wana titre nango eza liwiki ba to chaka bi liweke so bokomi boye liweke to eza nini yango to na couloir wana et puis to wana titre nzembo moko 1h du matin 1h du matin. Donc, tu as Gougou Simpondre, l'homme des arguments solides. On a titre en moment, on a 4 titres en WhatsApp. WhatsApp, on a sali un featuring, on va te découvrir. Et puis, on a titre en moment, 2 fois 2 fois. 2 fois 2 fois. 2 fois 2 fois. Olembi ba appellation. Non, l'artiste s'inspire na oazo. Olembi ba appellation. C'est comme si comme le toro. Moto nyonso moto akoloba na ye moto akosala na ye mais kala te nayokaki nga na sango moko boye voilà donc des fois bamemi so na sango moko boye donc c'est kazane des fois te ndenge bakanisa wana alors nga des fois oyo nga nayembi eza jomo balee des fois basilisi lolendo nyonso toyembeli yango Victor Bosoko sokule ABC Victor Bosoko basilisi lolendo nyonso asambwe kosambo to basakani na vina donc momi wana aliaka pe awa bazolia kombe yo yembi bamomi nabi momi wana aliaka jo wana awa na jo aliaka susu awa to jo wana aliaka pa momi oyo akenda pe kolia pa momi oyo mosusu alia wani pididi yango momi ana voilà pididi yango pididi sadi momi ana sadi de momi ana lobi basilisi lolendo nyonso yakanisa yazala ye kaka na jongo na jongo aliaka sukuna do ali defu asilisi lolendo nyonso donc bato bayoka banzembo banazo assure bato babongama mpo baoyoka banzembo ya bien on dirait conseil ekotaki et toyoki bato nde balobi que Mignon Abraham quand il passe à la télé c'est juste pour na koloba pour na F victime c'est comme si a comme musicien ou porte-parole à F victime mais là on a mon émission loba makam na yo oh mais otuninga makam nanga quand on était venu toyaki yo arena toyaki pour na concert ni ya grand frère nanga ponga na leki ya yaya ngana mona papa chéri leki ya aigle
Moi, Wenga perdre esprit. esprit. Demi-tout. Tu n'as rien de demi-tout. Ou perdre tes mots. Tu n'as un esprit. Dans esprit. Na ebo solo là. Mon bateau ba ebo solo là, ba on des bazar là, ba avantage na vie. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Nga, moi papa chéri, les caïgles. To ya tayu arena. To ya ta qui invité en plus dans na ba salwana. Et puis ça ne m'empêche pas ceux qui papa chéri obet un concert na kendango. On a selon yo. Ça ne m'empêche pas, oui, selon moi. Est-ce que vous allez ça ne m'empêche pas sur aigle obet un concert na kende concert. Ma un concert. Voilà. Ici au Kenda ta moko. Non, oui, bébé les Toi nous avons sa conscience non. Non, non bien. Yo yi ne on vandu na kit na batu ba otala biso. Ba éviter que Jo ana lo ba na comme on est mignon Abraham. Et bien Abraham moi comme moi me taper ça na papa chéri. Et puis pourquoi? Parce que moi na liboso comme on est Abraham. Donc azwanga nan te musicien à orchestre. Azwanga comme d'abord son fils. Et moi le papa chéri le kanate va lo baka bana ba te na musique. Et moi ngaza la côté on a te ngaza qu'on a compte enfant adoptif parce qu'après ça na tombe Abraham. Oye on na malève. Voilà, yango moni nga et wa empêcher ngate kotanga comme moi papa chéri et qu'empêcher ngate kolobela aigle sur ensemble amener à bien pour est-ce que makambo ya aigle ya fali poupa ya bien photo bando yebisa on susu bato susu oh mona déjà sonde ba oyo kate na oya na ko yebisa bango ke moni ningi za wana aigle salibo eza pona bien ya mboka na biso bien pona biso ya pembe peut-être on va dire pembe le pembe comme universel comme musicien ya solo ba na slogan na PC section musique pembe na pembe mbote Nick Cheta Bakala Olivier Rakiala Liverpool Munduki Armani Balov na PC mbote Valova Dora Mabungu Deluxe sans oublier Maître Merlin Cadrement vous comprenez na PC donc Serge Vita Vitalogie Beni Sangala amona ba lamba la kati de ça dit ba tout ba na section musique ça dit absi soit temps on a ya lango première fois na 2020 voilà son excellence la de yuna bina na slogan moko pembe na pembe tuni pour qu'on a bise pembe veut dire la vérité donc nyon so bima explication zo expliquer moni lelo comment universel donnant solo lo pembe na beto pembe la vérité au bomba voilà au comment pimisa mo comment voilà donc ça veut pas dire que moi on a juste les kaya je suis ni porte-parole tant on va na artiste mignon Abraham. Voilà donc c'est ça. Toi j'ai la quand sorti na yo album o lo baraté o yaka to sali boye ozole kana ba Facebook o seka baninga no ba artiste musicien. Donc na sekata par contre ndengande o kate na imbanze mo boye o kate na epe makam na imba pena baniatinga na mosapia suka mamai baniatinga na mosapia suka mosapia lokolo na sale lokote des flex balinga kinatika papa chéri natikila bango papa chéri oyo nalingaka natikila bango binadama nalingaka balinga kinazala lokola mwana etike basekanga po fali pupa asunga ngai nakomalanga la famille wario nasala oyanga tirano vai nasukoma pona koma marque déposé nanga moko c'est darmakanga kugu sepondo ide pesami par contre nde batunde bafinganga basekanga balingaki otika papa chéri babenganga yuma yo bosani sikonga na osekana na ofingana. Après tu as tourné le dos à qui? Message nous a nini wana non makambo loba basekanga balingaka voilà na otika essayer les talents otika otourna na yo voilà na commencer na yo famille warriors yango babenga pe na yuma mwana wenga perdre esprit mais ça problème te mais
n'a pas conscience, mon esprit. Excusez, baby ke oyo aza moi na papa chéri leki ya aigle. Ezawa teka bokonzi likola bokolo. Non. Biloko mokili. Eza pembe. Teka bokolo tu. Na lobi eza pembe. Où est la visa au trahira famille. Oh, tu as vécu un bon. Na zaki na motebo famille ayi wapi. Ezaki te famille ayi wapi po ba pesa. Ba pesa ki yango te. Donc ya pembe donc nga naza ndé juste reconnaissant. Vous comprendre. Et puis nga na ra loyal. So pesa nga lipa na yebi ke ba pesa nga lipa. Nga na sala ke forte na boma relation te biso to bata boma relation te. Biso to bata bongisa relation. Vous comprendre. Nga na za bien na mutu oyo aza bien na nga et puis batu o moni mutu ba pesio bilei na sani. Soki aussi sikolia zwa sani wana kende ko sokola yango ya kozongisa yango esika ezalaki po lobi bakopesa yo lisusu. Vous comprenez? Moi je suis là avec tout le respect au Nazarango dans pesa papa chéri parce que c'est lui déjà mon abakoko. Oui, bakoko bazadi. Olakisa ye. Opresenta ye obenga ye kotala bakoko. Via talaka ba concert ya ba biso ba répétition. Est-ce qu'il peut via ya et senga kaka invitation te vie pas ko quand s'appelle on a kena répétition moi nat. Tout le monde a pas métro effacé les tableaux à l'accès bakoko. Voilà. Mais pendant est-ce qu'il y a aujourd'hui métro est où? Métro frère Nanga je le salue, il est dans BCBG. Vous comprenez? Donc voilà, ils ont longue histoire. Alors ils ont nini? Ils ont longue histoire. Longue histoire par rapport. Voilà, moni lelo orchestre nangi répétant là 1 2 3. Donc quand papa Gérard habité, ba banderole nangi matana qui ça. Yo yebisaye ko répéter. Et matana qui ça. Et matana qui ça partout. So papa Gérard matum tom so et pas na ya mamuna banderole mignon après mon concert. Tom so na compte ya brasserie moko. Tu comprends? Alors na koki ko kende ko tika invitation tout compé papa ko ko rotala moi. Ninga pe na sala pe ba démarche ba de na kenda pe ba concert a wenge code moral na yo ezo répression nga conscience yo moko yemba ka ouais code moral conscience nanga e reprocha nga boye conscience nanga lobela nga boye ko lobela nga ekenga naza juste artiste musicien vraiment na papa chéri les qui a aigle un point trait et puis à part yango je fais ma vie je fais ma carrière na comme tout autre homme à bundaka moi mbale nyonso nenga bunandenga pe na bunanga ndenga voilà je sais que ça ira l'avenir appartient à Dieu. Voilà destin tu vois mais on peut changer notre destin par la prière juste par la prière comme son ça l'accident sambe nzambe batela nzela langa natambola bien et voilà on les canaliser tu vois pas comme les chrétiens disent que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà. Tu vois pas aujourd'hui tu peux aussi profiter les balobaka ba parents ba bota biso bango ba nzambe assez aux parents na yo to père musicalement parent qui est Jibem Piana Orope Sope Oral ou Pemba. Voici pour vous Mignon Abraham Mokakoswa. Tu peux pas aller étant que moi na ko lukango nde to mona ka ba frère na yo héritier Watanabe wa se déplaçaka à Kepa Weranson à Kelanda kwa kutenda mama na eki Sylvie Mampata lelo pepe si papa na eposa premier concert héritier Watanabe aya c'est pelato akata gato wana na héritier Watanabe ya Mignon Abraham kokende ko luka lelo papa chéri pour appeler bénédiction. Je pense pas que héritier Watanabe va concert n'y soit bêta dans la vie et après mes concerts à bêta qui a en Paris non. Héritier a voyagé dans l'orchestre là a bêta déjà ba concert on a vu na biso wera ya ratin. C'est et puis comment mi na Bible té na verset moko qui premier concert na il faut papa binoya. Premier concert à Aigle bêta en Olympia yo mon avis na biso quadre. Premier concert ya vu na biso Sheta awa ya munene eza kutu ba oya otobeta teza ba Zénith ba Olysée Montmartre ya poto yo mona vie wera ba combien ngote et koloba te soki héritier asali kambutel nga pe fona sala ngona
Mais à part ma concert, ça là ma démarche, tu vois. Nazoya. Alors, moto ça la démarche ya kozala moto bientôt ya ko ça ba invitation ou soit peut-être likambo ezala qui et ngana papa chéri toi na likambo te toi na problème te lui il reste un père, moi je reste un fils, comprendre. Donc alors papa chéri il a makambo na zo sa boulot na e soki nga na moni ke na obeta concert nanga ezo senga papa chéri aya je le ferai na osala invitation na tiki peut-être dans le pentam sous na sali yango te. Alors papa chéri paza mutu ayebi ke mwana nga mo paza quelque part oyo po bato bayeba ye na musique ezanga initiative wana peut-être na masali yango te ngolo bate ye pa na posa nango te. On se comprend. Donc nous c'est juste un problème de temps. On se comprend. Le temps ça se gère. Et pas na yo moko ebi ozo gérer temps na yo. Voilà et dans ça la bonne dans ça ben mutu na mutu za na ba projet na yo. Est-il que ngande na on a bengité papa pena na zuli kanisi pe royate eza mabeta parce qu'on n'a pas de problème. Moi on a roro ça dimanche au luka papa na. Mais si na kenda déjà. Soki ma okenda. Papa lobani. Malebele. Okutana na ye. Non, je veux pas tozongisa makambo akala. To simba so potawe ezoka ki to tumbola non. Moi lelo aujourd'hui, moi mon baposa nanga ba désir nanga ba ambition nanga ni na ota la vision nanga, j'ai pas envie de et puis nazala kout na vie on ça bras de faire na papa chéri, non ça bras de faire na papa chéri comment? Papa chéri on ça bras de faire na vie na biso wirat parce que bango na bango ba papa biso toza bana. On se comprend. Ngai posa nanga eza na ça ka musique. C'est tout. Cri d'alarme nini mignon Abraham a bétail quota et déclenché na katanda kuna bango mwana olela. Auparavant cri d'alarme na ko salango nazalo salango auparavant parce que tout enfant a besoin de bénédiction de son père. Comprenez? Alors munga tina zo déjà bénédiction no ka français OK kalombola lalité tu m'as trompé sa mindinda ma kolama malheureux di pizoulou ali denewa de malheureux et voilà des malako na komi lokola follow papa chéri Abraham mignon. Donc déjà basalio ça dit nga déjà na bima. Vous comprenez? Bénédiction nyonso déjà yango wana. Kitanga na osala o na osala déjà. Na obeta ba mo pirate, na zo buna na zo travailler. Voilà, ouais, on se perd la musique nanga. Ako somba yango, ako approcher nga. Na kanga mutu na makasi ta linganga. Donc c'est ça. Nani loko osenga susute parce que si basala nga déjà. Yo baninga balinga kyo bayamba kyo na groupe BCBG. C'est comme si départ na yo. Oui, yo po yamba, mais départ na onde to bebana batutu. Non. Oza bato yo sola. Non, na problème na moto. O solo la kana banane. Na soto kutani lelo. Soki. Na lui soki. Mais boza na ba numéro ya ba téléphone. O solo la kana ba. Mais to solo na batutu mais na ko benga bango to moni vie comme moi mystique. Je vais pas ko exposer baninga moni biso to utana wenge. Wenge ya monde à 12. Comprends, 12 elakisi sala muninga mabe amona pasi ayoka douleur yé pa yé bagayo muto sali po yazala bien te après au sekise donc yango ni 12. Vous comprenez vous comprenez et loko lingi ko ba 12 dans 12 il a faux esprit. Comprends là et ça esprit mo ya malamu te. Esprit ya mabe alors biso bayi ba oyo toza wana nga nayaki wenge nga moko nde balobaka baya mboka ozo comprendre naya nga moko na mema motu te biso nyonso tozalaki batravailleur ya BCBG comprendre alors na kati ya BCBG na ozala na problème moninga oyo wapi mutu na mutu aosala mosala na ye nga nayaki tala ngai ekokaki akosala mosala esila na kenda leo na vie mosusu na osala alors ba ope batikali ba osala pe vie na bango jour ba omona ke ba ozala wana jusqu'à la mort bango
so bamoni ke ta ya moto na moto ndenge destin sengaka kende aokende toujours moto otikala moto akolongwa te na wenge besebeje ezaka papa chéri siko nga na oyoki lopasi motema ya kulukuni ya nini nakobebana nano na nini ato na tele olobi oyo kooloba c'est pas un problème nga na ozeloka na mboka ya biso ya mboka tata te mama te ezalaka voilà. Frère Nayo Bantonto Bamonaka yo lipasa Mignon Abraham Fuji Lelo BT 5 tours, c'est 5 ou 6, je sais pas si je me trompe. 5 tours déjà. Boutique la Tanate, même à on a photo à ta photo te problème en moi ça la canine. Boué la nini. Donc na salué écoute NF. Ah wakaka. Non Fuji. Ah wakaka. Te na bandina. Mbotango bandinda wa. Question na tuni na salué non Fuji NF. La carte grave cet album là mais match amical. On a bien un bon chanteur, ça va aller. Biso tozapo to pe ça ba chance pe na ba elo comme ninge zo chance na ngo bravo. Vas-y, ça ira frère. Toi-même tu sais. Lui c'est mon frère dit notre mère. Tu comprends? Il passe là. Ah? Il passe là. Ah? Tant to yaki yu arena. Yaza na Bruxelles webi non? Umozaki kuna. Kebi ke yu arena za wapi? Na France. Yaza na Bruxelles. Alors tant biso to yaki na moment yu arena. Wana abenganga abisinga auti Bruxelles aza na garde na Paris Nord aoke Suisse na moment on a biso to beti ya oke Suisse biso to kende après yo arena to kendaki je pense Bruxelles ça les biso to remplacer ING après ING ya kindakin dans na kekin to kenandi kokuta na kin il y a des photos j'ai des photos to zaki na kin. Ah bon, ça se passe très bien. Problème t'es. Pas de problème. Voilà, est bien. Ouais, c'est un frère. Je le salue aussi, moi, la tous. Voilà, page noire, laissez-moi signaler que la famille Botomo Botela Kazi qui ont perdu leur père, enfant, cousin, neveu, Christophe Botela, donc voilà. Aux dates de 12 octobre, sincères condoléances à la famille. Voilà, to compatir na bango babungisi ndeko na bango bana ngiringir ba olela bango. Frère Yaya Leki, légende vivant Mutombo Dikembe Oyo a tiki biso pe à son âme. Et puis tu as des souvenirs aussi à Mutombo Dikembe. Ouais. On n'a jamais été ensemble. Je sais que c'est légende, c'est la légende. Il y a Mboka na biso, pesa Mboka na biso lokumu atombola drapeau Mboka na biso partout et puis sous la natif angiringo. Ça les biso ndeto kufeli. Mes condoléances à toute la famille de Mutombo Dikembe et à tous les Congolais. Voilà. Ok, partout dans le monde, oui. Ouais, partout dans le monde. On perdrait au hasard et à biso quoi. Voilà. Aux années susté. C'est l'histoire. Voilà, Diezola, Akolanda, Biso Patrick Maloavengi, Global Express, Chiquito Papa Paradis, Restaurant Paradis, Secret, Diri, Pierre et Marie Curie, à comme la ville, Mignon Abraham, Potoko, Tanabiso déjà dans la branche. Chiquito Papa Paradis, Bambo Théâtre. Tout solo l'actualité, avec ta permission, tout l'ingato soit ta code moral. Zabomoto, tiens, si Karango, sois sérieux. Les temps, c'est les temps. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Sois sérieux. Chadou, Kuba. Bula mwele tisa kitoko, yo. Jambi wani pesa katuku bianza. Mutanda waja mutu munena ni malu manena. Pamante tondi ya belena Kishasa. Komisa kamo atana moko. Kosilisa mosolo tempo loboko akotuna kapesa. Bile elali kompola kambongo elali epola kati. Yekola kobomba. Le temps passé ne revient plus haut. Atalelo ozuite. Lobi poko kiko koma moto. Mais il faut avoir la persévérance. Kobungisa patience c'était pour eza fungo la bomengo. Zabo moto. Code moral. Banino bahina banzembo, bashiran l'éveillé, kino caporesh.
Mutu no père. Ouais, na pesi mbote capo ya ebi. C'est un frère. Azara mboko. Ouais, c'est un frère, on a vécu ensemble. Ebi ba master langa. Bino nyonso batomboki. Te wana ba master langa. Tala. Oyebi. Biso na bango to passer ba temps moko très fort. Ebi biso to passer ba temps mususu na betoli solo moko. Tongo ba papa paradis ba chitito ba dolin na pesi dolin mbote oui ba Jolokis ba Jolokis ba depuis la Hollande j'ai la Lili la hollandaise ba Yondi na bosene ils sont très poso tanga eko mangala ouais tout eko maonga ba jona ba ki ba guerrier ba pipi nyonso ba guerrier parce que ba kotaki na kati ya jeu moko boyeo bato a comprendre parce que moi le BCBG zaki BCBG clan wana po kotango o kota na kati te BCBG o kota ta to embaka kwa Angelo kota te ça dit boza na bino basai bino clan moko ba benga ba pipi ko ba sala ke bato o ba cour de grande vrai BCBG. Bon, c'est un concept, vous n'avez pas de la cour de grande dans bango ba gaba matin de bango. Mais ok ba dolé ba Jolokis pe ba na ba makambu pe ba za ko pesa. Vous comprenez? Alors, départ il y a ba dolé ba Jolokis ya ba pipiu ba chikito. Et on sent là que ba jeune ba rokota su wenge BCBG. Absis nini ke ba ya ba kota ka idéologie mo ba ya ba nga batika na poto ba non et puis ba noko ba kimati wenge netika bango ça dit ba faire perdre bango pédale parce que biso toye na wenge BCBG papa chéri mutatika bango nyonso batika lawa ba pipi yo tuna bango ba ebisa bango ba lo bango OK c'est que Canada batiki bango OK c'est zone qui ça batiki bango le dobi mwana luka vina. Vous comprenez? Habiter pourquoi salama bon. Alors, biso tango toye, totali cercle wana, tobite a to kota. Malgré toya ki na moment wana poto kota wana, on a sibi ba benga biso toujours ba pipi. Et puis tozaki na bino pe besoin appellation ouais. Tozo kango. Bino ndemte comment qu'il faut ba benga na ba musicien. Siko mo temps tozo yango. Et comment qui atta non fuja sali problème azu likambo yeba likambo wane ola ta mignon Abraham et là Tijino les pipis ont toujours tort ils se sakala makambo tout monde papa yo yebi wenge wana te bisonde to za bana wenge pena wenge tout monde makambo les pipis ont toujours tort ça dit les wana atoza ina problème moko bo ezanga na ngotina ozo problème moko par exemple et ça l'on dit na fundi bonata te na ta vena Richard Mukena vena na Paris toza ina ya net bon on dit pas un problème na Richard Mukena ça dit yeba no aussi problème na Richard Mukena yeba aussi problème na wenge mobimba tout inraché bango tout comme bango tout wana bango problème ane saka ya yote ya Abraham te eza problème na non Fuji eza problème à Gino problème à Mete problème à Jessa problème à ça dit problème les pipi ont besoin la raison te et puis biso to kota winge ngana na 2001 tomba pipi ba beti la tomba beti zenini merci ngana yi vous comprenez surtout ye mamona ndenge bandeko tu baya wenge yamba ba on accent on peut banze ma wenge ba Mete ba non Fuji ngana zala déjà vous comprenez de tout ça la équipe on a souffert papa comme pas possible pour tout ça ba combo mona tout ça là oh biso comme na moment moko que ebi kisinzo l'homme de Tchad Christine l'homme de Tchad Vienzo ebi que Vienzo a un problème ça dit ba ko longwa na e na ba BCBG mingi zala à cause na biso pe. Ah bon? Pourquoi? Parce que le cannabis on la TV. Donc il y a donc comment le cannabis on la TV? Vous comprenez? Biso to un éboulement total et ça to ça ba seule génération côté na orchestre ba yembi ba lui non bato bazala ki ba longwa bango ne ba remplacer.
Yesangi salama na orchestre ni. Mais biso. Poto yaki nde toando yande toyo yemba nde. Po bino bando tinda pe ba fan baba. Biso to na idéologie fait na biso Blaise Boula. Beta yemba bina. Biso ebi ngala na tikalo ya même pas atana mona ba répétition na biso ya galerie d'Ixelles. Na tikalo ya même pas atana combien batu ba kumisanga. Ngala ya kuna sai bulo langa batu nde bazana bandimanga. Après ngata na bando ya na batu ndo ya na ba prêtre. Wana zolingo ki ba bibino bando tinda ba fan baba mabanga. Jamais. Baba mission mabanga benga na bango. Ba fan ba comprendre ki couleur yo sakana. Papa Shirati mbela mia non na repère un système ba gêne ba ye nango ba déranger ba mbia ka ba kuti. Otika na kama lelaka. Ezalaki na nutena wingi. Malingo banyo nyokolo ngaye na utinze mona keboni pati kolati nzutu ngali buya bibi nzutu ngali ebo oyo ya mwane papa chéri bina na Salvatore hero nationale avandisama yo sakana papa wana mama bafan babike non. Biso toya les marqués na no salamité. De maison mais mon antsuka ya wata. Tout un thème. Tout un thème. Oh, beta déjà concerné c'est 8 novembre. Donc à Bruxelles on a ba spiritas ba balinga musique bo soutenir Tanabe ba billetterie ba lié et ça déjà na page nae. Beaucoup dans la page na Facebook Ertio Watanabe au monde avalier et puis dans la site nyos o ya téléchargement ba ça ba vente bo monde donc na doc Bruxelles Ertio Watanabe a obeta kuna le 8 novembre si vendredi donc voilà déjà biso to ya wenga ba fanaté biso to ya wengete ne ba ça lo lettre papier moko boye ya recommandement ti Yuto ya pena wengo koti wengo sa test galerie d'Ixelles mokile sepeli mokula tio wana continue le sala kombo obima mignon Abraham et ça te que Dio moko boy bazuye auti diofa aye a côté pas fait na biso Alain Pela ale ba komeli lettre moko boy wera ya zuye te patebele ba kota wenge bongo biso skoto ya to kota ba wenga bongo te. To bossa fort na ba Joana ba nona Fuji ba Gino poto sala ba kombo to sala et puis biso to yembe belé ti na wengi na to zati lelo to simba kombo to maintenir amu no boya ka bantila mo na ba Kilimanjaro personnel voilà te ba Kilimanjaro ba ka avant avant ouais faut comprendre après départ ba pipi unde biso to après tant biso to to ando nisaki sasa Mamoko les marqué salami parce que ba vina biso ba JDT ba talika niveau bagarre ba bundi na ba vina biso ba jiki benz ba veri ba pecho suba ba pecho ba mabi. Je pensais qu'il faut déranger un peu bango mais il faut te déranger partout. Il faut te déranger partout. Tout ça la pena idéologie pena que 3 jours mo to na biso 6 mais ça qui na 3 mo va qui ko déranger muke so landeli pe même vewe razwa qui na kutana na Noël ngama na garde midi abi na suba pa petit mo bazo ya au taliban bazo Fabregas des pliques na café room donc les comics c'est dire comment on 3-3. Mais c'était comment aussi là na pesi na Fabregas album na les inséparables kokolo mona kuna biso na gu ya mignon Abraham non Fuji Jean Equalizer mona gu wana ebi vewe abimisela biso Oliviera abimisela biso badiango na joyeux anniversaire na ye Oliviera joyeux anniversaire frère Oliviera yo yebi frère on ensemble toboa voilà olobi oko na gu wana Oliviera miela Jira na gu ya mignon Abraham non Fuji na gu wana susu ya Noël nyama susu na déplique Fabregas café rumba ya ba 3-3 parce que quand on est epela ki mabe e inda ki mabe toto ya ki ne poto kwesa pena poto otala sikoyo ba vesha ki moloto ba sala ba preve bele una wata perde wata sa mabe so aviebo azungi sasa be jagwa na bi non
so wata na jaguar na pe na jaguar la cadre ndule zasu ndule baby ndule comme batunde bakoma ya na télé aye ao diminuer ba bossa na ba valeur ndula lelo siko yango moni batu musu ba sa ba valeur penezo monana siko balingi biso to lobate yango moni to lobara bakangi ondende chormo bonde oteki famille na moment o ngana o lukali pa famille pisi oti vous comprenez ya pembe o lukali pa famille pisi ya pembe message nino ezaki pembe kaka na oya wana vous comprenez c'est-à-dire ba dino ba nono fuji ba za ba ami o ba collègue moko to on a vécu ensemble, on a combattu ensemble et aujourd'hui, chacun fait son chemin de son côté. Et je pense qu'il est bien. Voilà, Mozizo et compagnie, Topé sur Mambote et Gisèle Mozizo. Donc voilà, on continue. Paris 20e, Chikalukao, Krakirba, 4 nationalités, Igela Coiffe, Ikote, Ngandantaba, Ikote. Ikote, al départ, le bagi to roleka, ti le loto zo mone. Nous benons les Kigunate. Ikote. To lega la pavillon Suboana, Igela Coiffe, Mambote, Belé Nayo, Paul Mwamba, Papa Social, Barami Twenge, Topé sur Mambote. Juvenal Manunga Motomoko. Bien, voilà, aujourd'hui je suis avec Million Abraham Ponta de Lassa. Batekindoki basominga na mobola kwe arati. Batekindoki basominga mobola kwe arati. Ninga. Ilo. Voilà. Pembeka. Siko ezo konti eke nango bien. Ezo kene bien gloire à Dieu nzamba wasunga. Yango moni toye awa. To bimisa epena biso mikolo yo. Ka mikolo ba mona déjà affiche toi. To moni soki date. Mignon Abraham. Ozo koka hémorragie te. Bato ba beta yo polika ngomeka ngokaka. Moni na Portugal. Bato babi kozala mbango te kimia nano na to betelo a tonga na musicien bato beye bazali ba musicien te to na musicien pena ya binadam bato bele baye ba musicien te bazala ta biso na ndako mais mutu na mutu ana parcours na ye chance ya mutu na mutu na to biso tout ozabi bato na tamsu babimi avant bana ba nzembo soto bina pembe orobeta nzembo nini mais yo kuna chaîne YouTube nanga utala ngote pembe na plus de 5 chansons to na pembe na chaîne YouTube nanga to na pembe pembe kota na Million Abraham officiel ouais na code moral naza na amour pirate na degré d'amour 3 na coaching payant 4 naza na 3 génériques. Au DJ ça habite 7. Hein? On comprend, on a 3 génériques, na 4. En plus, naza na nzi momo na yoto embela ve na Pablo Kini. Point d'interrogation. Pablo Kini, les grands déclarants. Oui, embela gele nzem. Voilà, na Bilokos. Bilokos, il sous c'est ça. Ils en a 4. En plus, na sans souvenir embela le boss tête Tendai. Bato bo tala biso bo profitera bo découvrir banzembo wana te faire radio te banzembo wana na beta nguna ba répétition nanga et en plus na mona wenge BCBG na imba na Zadio on comprend na imba Francis Kalombo solution na imba pe na Mumbamba mon camba, l'amour dans mes veines, l'amour est parfois nuisible, l'amitié est profitable. Dans un poids d'être bouyamba, ma katamboliana, ma tangé comme yo sopana, papa Daniel Passingoma, na bakale, piba tendresse, j'ai consi la bimilore, m'a dit Koulibaly, Tatilo Imdoula, Jessica Tilanda, Jérémy Kazadi. Le mignon, il va compter le sel. Ça fait comme le maïs. Olia, ils sont tous émarrés. Oh, c'est quoi, on a ici. C'est quoi, Chomoro en a kin. Aye beta pe na festival mo awa azana na nzembo te. Batku babeta na ba karaoké, batu pe baye. Comme Mignon Abraham. Ngana za musicien, moi je suis pas le moindre. OK. Depuis 2001, il est 23 ans de carrière. Non, musicien, c'est là, comme Jumrobo Alekika. Non. Elle a peine un musicien.
reconnu. Tu peux pas yo ka nzembo ya yo koya. Voilà, tara niveau na ça tuna banzema wengelinga. Moi c'est-à-dire d'abord Da poussi. moi na wenge ya moi na wenge solo. Pa yemba na mukulu. Ebi mukulu aki président ya grand wenge. C'est-à-dire banzembo nyonso ya papa chéri na ko bétonnet ba Germando. Banzembo beleza wenge. Ah oya kango pe. Biso ne to yemba ngo ebite. Oya kango pe. Oya banzema wenge biso ne to yemba. Avec ta permission tu kango. Ba vona biso esa na kati. On comprend. Donc on bête ba I O A. Donc on bête ba qui ne bouger. On évite. Donc on bête ko na ogisine ngali. On évite. Ouais motel Siko soki na yesi ko banzembo lokwa ba mala compagnie. Donc on bête ba médaille. On évite noter. Un concert illégal. Na yo ka no je manda bato ya ba medio na to ya wa. Amorelo kwesalema pona banso eklakenga porte na zolo mawa na ngai natikali isolé na couloir ya déception mbolimwe bokosekisanga. Voilà. Karine Bekam de longues jambes ya pembe Patience Mukendi de longues jambes ya pembe Karine Bekam. Donc yo yebi donc on est ensemble. Tu vois, c'est-à-dire que na la répertoire, tu sais. La karaoké kuto ebeta. Et puis on a seulement quelqu'un. Et puis na combo. Na mission te o lelo ba ko benda nga so ba présenter ngai. Lo ba présenter nga na format ya lelo ndenge j'ai changé susu. Hein? Ndenge na bima na yo ari na batumsu ba otaka Abraham ba ba été. Ba ko comprendre que il était chez JB, il fait sa carrière solo. Voilà nanani nanana. Vous appelez un cover au bêta. Voilà. Nana banzemo nana makamba oyemba. Cover d'aki anzemo mede mal accompagné ou quoi? Mal accompagné et puis na sangisa on a bibi. Et puis na banzela langa. Et puis na obi misanyanga. Et ça avant to komatam sur date wana. Avant date faut rappeler c'est encore le 14 le 15 décembre. Osa déjà la côté à Portugal. Avec tout mon groupe na terrain. Na ba musicien. Parce que bilo abongo papa chéri. Na ba musicien. Mais oui. Ah. Voilà. Obanga yé. Non. Non, surtout ça li bongo c'est que tu bando voyager, ba orchestre bando voyager sousté. C'est nga fona bando banga bang. Na ba problème ba visa. C'est pas un problème oh. Ba toi on ila ba concert quoi ba visa. C'est un problème ta. Yo zo. C'est un problème. Et puis na main to za wana Paris na main. Encore. Donc so ba ndiko sala yé. Na Portugal. Aboye soudaye muso. C'est un problème. Orchestre nyonso eza na mboko yo. Il a gagné puis ça orchestre ni no musicien tikala tina mboko na Congo. Yo pour nous compte non. Ne salini, ne ça problème. Souvenir. Et ça problème ta. Mais qui ça moi poids. Non, et ça problème te et qui ça maison mère te et qui ça BCDGT et qui ça est victime te. Fabrica ça auto beta wat. Et qui ça y. Maestro fort. Voilà. Et qui ça ra lo rota. Et qui ça depuis qu'auto beta ba concert na et qui ça y wa. Tu ne peux mieux descendre mais même mission là. Ba mission peut batika la pe héritier te ya mais même mission Andy Maka. Ça blow bon ba congolais ba nga blow bon. OK c'est voir genre battre belé. Et là battre belé. Ça yo ko message na aéroport. Ngana yo ka bia kengela mboka. Ngane mtu na pesa ka mitindo. Oh général ndenga. Ngane na pesa mitindo ba pesa ngaso mitindo. Netiko ngana za. Donc toi le batam na problème à billet. Aïe c'est bon. Tu beta na sola ba toi problème à billet quoi. Tu beta le sola mutu mo na problème à billet ya kutu. Voilà par rapport à intervention na Miel de son tout le monde est concert Richo atana be le bien dans la salle musicale mais Miel de son le biou rançon na PC Richo Wata Muinda c'est bon mais est-ce qu'il y a PC chargeur? Donc déjà félicitations à héritier Wata na ndule na. Au moins on sait le côté quoi au critiquer te. Hein? So on sait le côté au critiquer te. Loba batwana nde ba attaquer. Ni oya oyebi ke boza problème na Wata. Ça dit moi quand moi yondo tout dinga question on a loba o alubaki. Question eza yo. Na yebi ke ya Noël Ngiama o ranson akanda c'est un père de famille azui artiste nae loko l'héritier a les lumières. Ici ka o ba memela batu ba molili.
mais il y a une lumière. Vous comprenez? Si autant il y a Noël, il y a une lumière pour moi, on a un paix là. Chacun son tour chez les coiffeurs. Yo pèse la tourne yo. So yo contredire bablo ka bon babé ngango jalousie. Il y a jalousie. Vous comprenez? Donc le ko la ba pesi nanu lumière et pas ya wata et pas ya vie na biso wera. Do yende mutana lumière na bango ya maison mère. Un point très bas kati déjà match. Comprendre hein? Donc il y a ça les efforts, ba ela e ata pile. Voilà. Pourtant ba ela qui hérité lumière wana tout le monde a yango ekopela. Donc il y a ça l'effort ba ela e ata almet. So nan ba ino te zana nu kimia bo ebisande kwa fa nanu kimia ezate so bandi ko tumbola bato ya koma o si ya so tumboli muninga wa kamna biso a maison mais au temps ça ko keno ça on a la samba te pourquoi faut soit pas que nous ça la mona na répétition ya vie ya Noël nyama je pas aux allemands raison na ya yo de aux annos souvent la wengete vous comprenez on a bonga wengi ya bana wengi voilà wengi ya beta kuna abeta kuna tikala toujours esprit abeta kuna te esprit wana o esprit motema mabe c'est la jalousie mwinda ba peya Noël a pesi nanu déjà héritier ya luka moya ba pesa e almet et pas vewera c'est tout pembe en moi ça non makambo ça voilà il s'appelle Mignon Abraham Ponta de Lassa Mamina Kalume depuis London City Mamina Kalume donc Bambote Nayo merci pour les gestes. Ça me va droit au cœur vraiment Mamina Kalume apesio Bambote to ça ndé musala ndenge na obimisa epé na ngai nyangara et na awa na c'est pour quand mwinda c'est pour tout à l'heure là parce que s'il est déjà on a déjà affiche il y a date à sortie c'est pour tout à l'heure nyangara batte batu ba OCP je t'assure que batu ba OCP là batu penza ba OCP là ba defisanga ka matoyi na bango na zong c'est la bango avec intérêt. Musique à voilà, comme l'actualité aussi nous oblige par rapport il y a réconciliation entre Monstre d'amour qui est Monsieur Félix Choisé quoi Mokwa Bongo Orbeta déjà c'est 14 décembre Adidas Arena bah, bonne chance naie et puis les Venabiso ya Boga Quadraco Raman la légende vivante qui est Monsieur Kofi Olomide réconciliation Oyo et humilité bakabwani to moni sortie médiatique il y a Monstre d'amour Mokwa Bongo par confrère Nabiso Papi Moma Mignon Abraham j'espère que au tala qui par rapport il y a sortie médiatique il y a Félix Choisé quoi entre Kofi Olomide et sinon nous venanga S grave Mokwa Bongo Mo TV nanga Félix Choisé quoi et je te soutiens à 1000% pour ton concert il y a Adidas Arena. 1000% déjà. 1000%. Okay. Nous allons soutenir. Et puis, ils ont sur les 14 jours date anniversaire à Aigle. Moi, je vais tout soutenir. Hein? Parce que pour concert, pour culturer, les orchestres, les orchestres, les donc, biso tout le monde, pas problème tout le monde. On va soutenir l'autre. Donc, on va soutenir quoi à 1000% et puis via Yébike. Abraham a soutenir. Vraiment, ils ont 1000%. Divisé pour mieux régner. Voilà, donc moi je pense que bango ba mikolo biso nde toye to kuti bango na musala o biso ne photo la nzela na bango ya malamu. Parce que loko o bango basali balaxi biso biso na contexte musu ton zwango lokwa de frère na biso wataemba ko kabona pesa solution na bolingo ezotambola tengo donc même amitié eza amour eza na kati alors so bolingo ezotambola malamu te na kati ya amitié wana kokabwana mpe kokoza solution je pense que eza bien eza kitoko mingi kitoko makasi bakabwana po motu na motu asala mosala na ye na kwe na ye ezali kitoko makasi pourquoi parce que bango baza mikolo so balakisi biso ke kokabwana eza malamu c'est-à-dire biso fo tolanda yango bato balobaka ke bakuta ntimu konzambe baosolola esali ke bakutani esalaki biso bien kokutana na bango esalaki bien kokabwana susu esali susu elengi pourquoi parce que moto na moto atala na nzungu na ye
Vous comprenez? Muto atala te ke yo lexaki mungu na nzungu na yo yo teli bato mwa mafuta ebele ne sali bien ve nanga moku wa bongo est grave pour la décision peno ozwi ya kokabwana na vie quadra et ça est kitoko vie quadra na décision ozwi pour na bokabwana est grave na vie na biso moku wa bongo pour vie quadra kakipe makambo ya quartier latin ve na biso moku wa bongo kipe pe makambo ya nini ya culture PV po ba woni so tamba vandi ba zo kipeka makambo eau potable momo na mutu moya sa makamne koto ezate bango tu ba komi focaliser ka na eau potable c'est le cas ningi wake up pe le cas ya papa wemba na vie quadre ça dit mutu na mutu sa la vie na e ça le peka ka bien biso baleki bana tozo tala ndenge ekeli esali kitoko makasi divisé pour mieux régner. Pourquoi? Parce que ceux qui basent ici comme moko et que c'est moi bitumbe moi qui vient na biso aze kwa muta ba matete moi ba kya ele kara moi to et quoi de paix moi ba mabenda ki ma bambango zo comprend na ko linga te bato bon bazale ici comme moko moi li kofi pe ko obi les bino ba warrior skoboye o bato ba diviser pour mieux régner côté bato ba kabwani bino pesi force à soutien ngaza na lobby pona ba omi balé pourquoi pas au sengata vebo créateur d'attente bolaksa biso te baza mikolo bango babotama liboso na biso bamona moi na sanza liboso na biso bayebi nini bakoki kosala mpo basepelisa biso baleki sikoyo na terrain de jeu wana bakoti bayebi bazokende na ballon wapi lobi ntango bakokutana lisusu bapesani mbote bayambani biso toya susu tosepeli lisusu biso tosepela na nyonso oyo mikolo bakolakisa biso voilà pembe yango wana mbongo na mwasi ekabola mokili pembe mais oui mbongo na mwasi ekabola ouais ya pembe yo kabwana nani na mbongo na mwasi na kabwana mututa kamera ezotala na kabwana mututa na loba tonatika mais toza ba question eza ba réponse yanga na bandeli mbongo na mwasi ekabola mokili oza d'accord nango en quelque sorte bato ebele babebana mpo basalaki cope moko ala resimbaki moko ale moninga la bakabwana mpe ya vie so moto ameli olelo mbongo bato mosusu bakabwana mpe moto azalaki na nzele na ye dio sikoyo oye obimi mpo mba orécupere yesu wana moninga mpe ta mosusu mpe ekaboli deja te pesima baekeko yo so babaki nzele na yo nde olobi non yo nde otoninga question soki babaki yo nzele na yo non c'est normal c'est normal aza mwasi okuto mpe aza mobali mwasi nda osepela na mobali oyo ya kozala ne mposa oyo ya kolinga bakokanga ye te donc c'est ça style ke soki eza ndeko oyo oyebi na oyo bozala na yo mpe bosorolaki moto asali bongo yo osala nini vandika kimia totali ka ndenge match yango ekene film yango totala na biso yango yo ke no ndenga momboshi te dije momboshi film ba film yango totala malamu joli eboti la mama sisi bato ba la mignon Abraham ezalaka nini na Ferregola ezalaka nini non pas y a rien y a rien na pimsa epe na ngani yanga ezalaka nini yanga te solo laki rien Adieman yo moto tiango Adieman na page Facebook na yo donc bon Adieman ezana po yo kaki po talaki po monaki na internet ozo copier oti Adieman voilà celui qui se sent touché connaît l'affaire est-ce que ngala komi Adieman atie komba mutu kunata na komi komba mutu te na komi Adieman obomi mutu oyo zo souhaité masala nga mo boye auto dae basket ba que na auto perdre ami moko récemment ce qu'on a en Lobanine c'est mon man donc adieu man merci à perdre ami mo vite fait au telle émission baolinga basemoke baolinga bacritique artiste lokola Ferregola batarine Jésus de Niance orbeta le 26 avril 2025 na Arena ba bonne chance na ye mignon zuika maluba wana balubaki ki artiste akomaki boy na matanga papia yenda publier likambo nini esilaka te ebi ke depuis tovandi awa ngana beti na ngama solo
ya artiste na biso te to solo la l'ère actuelle o to moni to ino na makambo musu pete e bilo be ba kombo pe kokana kati na mona jomo pe jou wana komone pisha na mona pe jomo be komone Abraham mais fait na komone Ibrahim ça dit ba kombo pe kokani est-ce que elo nini elakisi ke neti makambo wana olobanga na tali yango te nayebi yango te na komika adieman c'est tout pembe yango c'est-à-dire ngam na komi na tie kombo ya motu te parce que oyo ayebi ke eza ye esali ye na problème te mo nde tovandi na koma opréféré nga na koma opréféré tuna nga baquestion na nga otuni nga ta mosusu papa chéri otuni nga vewera otuni nga aigle otuni bandeko mosusu mais otuna nga baquestion ya grand frère na biso na émission na ye baquestion na nge ya te so tolobeli na biso mpe kombo na ye te moteke na biso mpe toza na posa nango te eza eloko mo bato bamonaki bato babiesila te c'est comme si olelaka ti lelo boleka na ye nzela moko bowelela na eloko moko akota place moko ya yo omona fale pa kota oyo na otike te tomona ye directeur edi badi ata kulu media na pesi ye mbote ya nana boduka abe mutu na mutu atraite baguerre na ye oyo aza nango libanda ya F victime. Bon, F victime. Oya kolobela kozaka na ikuna. Non. Yoka. Kuno lo barozana. Général Yoka nga beta yoka nga musicien, chanteur. Mon depuis to vandia non sur la makambu ya épée nanga. Vous comprenez? Yo tso tuninga question ya aigle. Vous na répondre yo. Vous comprenez? Auto tunanga question ya vie na biso chez je préférerais pas que Tobeta Masolo nae avec tous les respects pour na carrière na sa maramnanga il pas ça maramnae dans les canaux TV botu na ma kamnanga te vous comprenez alors mon directeur Edi Badiata que je salue mon balia ya nana boduga mpese bambote tant ya ça aye couper ça pour makambwana ya nini ape ça pas ba communicateur OK ba communicateur ya F victime naza communicateur ya F victime tenga naza chanteur musicien leki ya yaya pembe do makambu nanga etalinga ngana kuna ya naza na génération te ya jomo nga so mona ngana bana te na film d'abord na responsable na rofinga mutu tenga alobaka et puis je m'attaque à celui qui s'attaque à moi. Je comprends. Naso mutoya lobi kamuna na yana bete pembe na lekinzela. C'est comme si on a beta quand yondo beta. Ezate son na lobby. Ezate son na lobby. Après neti likamuneti na bi neti likamunanga par exemple tu comprends na bi likamunanga boye A B. Eza pona ngam na lobby. Ate mutoya lobby kombo nanga eza pona fali non? Ngana ko lo bateke fali aswa disque pembe pe koma mwindo pembe tika pembe okubeta pembe te commission mwindo pembe tika pembe changera te là il faut mignon Abraham Bawele la moi sina faire rigola pembe to mwindo oh non wana eza makambo nga na sola ngo na ta pembe to mwindo non tu sais avec tout le respect quand ni na auto ebisa yo que naza nango envers ye nako beta masolo wana te eza c'est pas la peine vous comprenez hein voilà ceux qui eza vrai c'est pas la peine si c'est faux c'est pas la peine ya beta masolo wana papa biso to tala ndenge to beta musique na biso bien je pense que ceux qui na vandia eza pona sola kama sola ndule wana déjà za na ndule te donc wana beta ngango eza te ba règle za nango te. Ça reste une famille et les canangos. Non, je vois mal il y a quoi affronter ma solo. Faut que ça pas si moi on a et si vous vendez ça na plateau bo tuna épée question tuninga. So ning batwa tout na tuna depuis ba bandi pa na yo. Pour ba jouer pe ba tuna. O baloba nini yango si la raté. Faut vendre ça na plateau bo tuna si c'est vrai ou c'est comme s'il t'a versé aux alarnangos toujours rage non ba nous répondre je me suis non répondre yo ko lo vendre ça na plateau tournier
mokolo invité accepter au meko tout na soki to c'est la réponse na po yenda za kulutu. Merci beaucoup Mignon apprend lance le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mbote Nayo, Daniel Bumba, et puis le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, papa social, Loboko, et Pesaka, Bakata, Edi Iyeli, papa social, directeur Christian P. Mbote campagne. Comme la noga vie. N'imba ya rapport de Ngama sa campagne na sanabiso ya chanteur Schengen. Schengen, oh Schengen. Biso nde toyemba. Quand ngana Schengen. Directeur Christian Ebindenga Gérard. Faut peut-être tout na Schengen. Schengen. Oyemba gina frère na yo, Mignon Abraham Ponta de la sa yo ebi gouverneur vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi, papa social, Ngiri Bopeto, Talape Kakoto, Bambote, bonne chance Nabino, Landry Bissidi Ndoli, ya Mokonzi. Voilà, Mignon Abraham To, Kendanabiso, vraiment, je sais pas, sortie médiatique, il y a Céléos Kram, Poutine, Aquaman. Oazo ces journées déjà na Kinshasa, Azabongo na studio, au travailler, pisne. Si Marcy Single ne bimakala mingite na yoka ki déjà monte mbonae ba embaki na café room na PCP bambote ba travailler na studio ya Chada Luta. C'est par rapport à la sortie médiatique et à Célo Scram. Fallait pour pas irresponsable. Asaini Célo Scram. Ou tala ki émission ten alobi ba traiter mama kambebele pour les kabo finga bana nae soki le lor lobake. Soit parents irresponsables. Na fouteur. Hein? Na fouteur. Tout na inga on déjà. Nisi makambo na ngana kotango te mo ayebi. O wana liboso. Ni mo ayebi ninga bandel na ninga succès parce que ya za na posa ba respecter non. Ça dit ne ba tout pe ba na posa ba respecter bango. Vous comprenez. Alors Nitsinga avec tout le respect on a repé ça ayebi très bien. Tango aliki na télé a traité nga fouteur. Abosani ge mtabenga nga oye matamba kanga vie na biso à Paris en France. Mtabenga nga. Mtabenga yemba. Mtabenga nga. Tabenga charpentier, tabenga joueur, tabenga chanteur. Ils sebente pona ya obina koimbiko et puis koimbiko eza danse na. Il faut rappeler pas l'air bakanga faire quoi c'est ça. Koimbiko ane za ande yanga. Faut tout na toms. Koimbiko. Za yanga. Yo pesaka yango te fa tout na toms ti abebwaka koimbiko déjà koimbiko eza no ya Seleota eza banzembo akala la chanson populaire on peut appeler kala azoti on a émission moko koimbiko ya azwi ya bwaki danse siko yanga danse yanga atu na toms o bayaka nango na maison mère. Ça dit tant bina on a gala na 2000 na Brazzaville. Ya la ité. Ozo comprendre. Wa déjà côté en toqué pembe ce que ça bon moni na moni Satan na l'église nion soir na succès. Satan a succès. Tous les dimanches. Batanga combo na. Yo fait au Satan. Comprendre hein? Dans ça c'est mère des troubles. Azisika bana nzambe baza a toujours à créer ba trouble. Je comprends. Tant il y a traité déjà fauteur, il m'a ayebi yende aza chanteur te, il y a aza atalaku. Je comprends. Ça dit chant et zande biso. Comprends hein? Donc voilà, o ngana ko lo ba ngwana. Donc ils ont un faux débat. Na mokile yebi ke c'est le aza animateur, ngana aza chanteur. Et donc il y a pas de débat. Donc à fois zelanga na yembi, c'est benekoti ya ko boaka pona bina. Il n'y a pas de débat. Voilà. Et puis, il y a un binadam. Alors, Naomi manquait respect. Ah? Et ça, quand Naomi manquait respect, ça, il y a manqué papa chez respect. Si on a encore dans le terrain, mon koulou binadam de la patrie, l'homme qui a mis l'eau dans le coco, na yemba nae, na biema ne pendant 17 ans, na beta en orchestre, na yandimanga. Est-ce que c'est les autres andimengate? Nessa l'autre, hein?
La monnaie en normal. Voilà, il s'appelle Mignon Abraham Ponta de là, ça. Là, j'en profite à saluer JM Boda, président 91, Topesio Bambote, Jres Nzeza, F. Guerrier, Patrick Bacha, Hervé qui fouet ma facilité na Paris, Bianco Kibanda, Janima, ta mon ami, et frère Johnny Kongamaba, Topesio Bambote Ebele, je répète encore Blachard Kabanga, Irsil Mavinga, depuis Dijon, Alibola Mokonza Dijon, Guilhem Voutou Pentacle, Sega Tonseka, Salon Eric Moda, Beauté la coiffe. Mignon Abraham, to comme on a biso déjà na souka ya émission, to courir Nathan, Dieso la London City, Paris 20e Chika Lukau, qui encore Patrick Epete, Merlin Gendarme français, le loco vernayo, Izalaki, Obenango Sangisaki. Ouais. Yango na eza déjà na YouTube nanga bazo consommer ça là bien yango tout ezali kaka bato bazela epe na biso ezobima bayoka staff terano vane baembi ne babeti ba générique tout ça déjà quelques clips voilà toujours déjà moins quelques clips bientôt bah mon la date et puis la date na biso il y a le 14 le 15 faut marteler les 14 les 15 déjà na festival rumba na Portugal et puis la main déjà semaine auto c'est vraiment date il y a concert il y a Paris yo bangango obangia tozela biso presse tozawana toza toujours derrière l'artiste pour nous promouvoir pour nous payer sa force pour nous panza payer information ndenge toko signaler bino profiter pena na pona na payer sa programme il y a des moments to embi minzata to sali remix oni embi na OK Jazz. Oui, bien, ok. OK Jazz. Ok, cool. Merci beaucoup les boss, les Mongolo Ambo. Ah, ok. Il y a Élysée. OK Jazz. Donc, bien, bango ti 31 mois comme Minzata, to bien avec Clovis. Oui. Ibuba. Voilà. Boyembi. Nangai to bien Nzembo wana Minzata. Donc, izobima déjà. Yum to egina ntembo to ya ibu. Nzembo OK Jazz. OK Jazz. Ba to otomboka ta après wana. Ils ont la grâce, na ba chance que na nzembo ya mikolo ba bengi artiste na place où ba bengo footer mais OK Jazz. Oui, ça la musique ya mboko. On dirait ça la qui moi passe. Ba boso papa wemba ya mboko. Ba mema na OK Jazz papa loam. Donc merci beaucoup les boss et momo loambo. Donc Minzata Bezo Bima et puis j'en profite à saluer les moyens de la reine de chez elle, photocopie nulle, Ali Denewa de l'Esperlatif, Ibrahim Jones, c'est-à-dire le géant catalogue. Voilà, et puis on a pu s'imboter na Gougou Saint-Pondo, l'homme des arguments solides. Gougou Saint-Pondo, et tu veux aimer les titres 1h du matin, on a pu s'imboter na les boss Emeteza, la fondation Emeteza. Donc, il y a personne à chanter, il wiki, et puis na Pessimbote na Junior Mavungu Maison Schengen, sans oublier Chiquito Papa Paradis. Le président J.M. Moboda, ya Freddy Boulou, Comignon Moupini, ya Dondi Kapila. Et puis na Pessimbote na le boss Victor Bossoko. Sokoulé. ABC. Sokoulé. Dans Mambo Théâtre. Et puis, merci beaucoup na Nenge Oyambingai. On a préféré tozo ngana otoka bonata na cover na yo pour na mona ki sali pérage ba to ataliongo ba SPL sapé famille na yo o adopta ba o ario donc voter qui toka les courtois ba bon séjour ici à Paris Landry Bissidi Ndolia Mokonzi Patrick Epe honorable Topesio ba Mbote Ebele Patience Mukendi de longue jambe ya Pembe Karine Karichou Topesio ba Mbote Joli et Bossila Topesio ba Mbote Ebele Tozala Bongo le 19 avec DJ Abdul. Donc, merci moi, Nana Lyon, Namboka, ya ba Nasidia Kese, Tokozala Bongo, na ba Sire Ebengo, Nakata Lyon, ba na Lyon Tozoya, na ba manager Bordeaux Zola, DJ Kindoki Tozala Bongo na Lyon. Donc, voilà. Pour na aussi merci na ba balinga Image Pro TV ba yo ba partager ba émission ba o ba pesa biso force poto kenda liboso ba appel na bino ba suggestion et ça la biso bien vraiment donc merci beaucoup na ba oyo ba accompagner biso poto comme lelo na ba 50 000 abonnés j'espère que tout comme na ba 100 000 ba 200 000 pourquoi pas merci na yo Nancy Luunga depuis Afrique du Sud
Karine Bekam, je répète encore, Mamina Kaloume, merci pour les gestes. Bienvenue. Bienvenue à Ngandeko. Il y a depuis Oyebi, Yannick Lombo, bienvenue Ngombo, Bambote Ebele Bianco Kibanda, na fouti Nyongo Bela Dinga, bon séjour aussi à Paris. Partagez massivement, likez, mettez vos commentaires. Mignon Abraham. Donc on a Okata, na salué, na Pesimbote, la grande dame, la maman Rita Kabundi, la maman du peuple, la fondatrice et la directrice de la ONG AEM. L'amour en manifestation. Déjà, ça a une activité micro, dépistage, il y a sucre, maladie à sucre, malaria. Un diabète, voilà, ONG Rita Kabundi déjà dispo, il va faire des dépistage gratuitement dans les communes différentes à Kinshasa. Merci beaucoup de l'initiative, voilà, maman Rita Kabundi, la maman du peuple, maman Lam, Oyo, Batu Bazarana, pour ça, Bazarana, oui, c'est pas à moi, merci beaucoup. Bibi, Bibi Stone, Bibi Poussa Konina eto lelengi, Bibi oh Bibi, Likamote obosani ngai, Vitawa soku obosani ngai, Pota etikali elembona motema, Mawalanga ekatira mboka bawa, Eke kobeta porta lopangwa pepe kale koko, Atuninga ya baloza kolela ninye, Nalobi bolingo eza konyongolo ngai, alobi keba na mokile zali mawate, kendelo sambo poyo bonde lanzambe, nakei lo sambo pona bosane. Merci beaucoup, Mignon Abraham, Lionel Lapoulga, JMBO, je répète encore, Fire Basket, Shango Basket. Donc voilà, Patience Moukendi de longues jambes, et Dino, il mange des brunos. Original Topesio Bambote Ebele Lour Lubangu, joyeux anniversaire à toi mon frère. Joyeux anniversaire, ouais. Joyeux anniversaire, pardon Nakata. Lour Lubangu. Lour Lubangu, joyeux anniversaire. Donc en pleine émission, te souhaiter ba vidéo na yo yango anazwa donc to kutani bongo na mbalasi maredi diabanza de Rotterdam Rota. Donc bye bye.